Salut mes frères, salut mes soeurs, salut mes masters. C'est l'aigle de l'éternel sage Yamboka. Naye na conseil des sages. Vous comprenez que Autikola Mouka, conseil des sages na Sarabino, ils loko ils ont qu'à placer lui. Donc sur le bouba de bonga mila yango, là t'as ceux qui va propre, va veste et tout ça. Inspiration kokikokima donc bozwa ndenge bozwa kango ikokutana na mbetu ikokutana na kiti ikokutana na cuisine ikokutana na musala ikokutana partout. C'est conseil des sages. Na ligne totale la vidéo moko nazotiela bino vidéo oyo total ensemble et après nga nazozonga pona to conseiller pona to solo là et dans le cadre de conseil des sages, motivation sans complexe. Tolanda na vidéo oyo. Voilà, naza sur bomoni vidéo. Na ina ngona ndenge ya motivation sans complexe na conseil des sages. Bomoni bandeko wana nde bazobi na bomoni baza ko se réjouir. Musala na bango ya mwana bazosala. Batali ndenge bazate. Baza na complexe ya ba santé to ya ba vie to ya ba défaut na bango to ya ba déforme to ya ba handicap na bango te. Ba yokani entre eux et ils ont créé un truc. Ba sali orchestre. Orchestre wana place union so bazo kende ko beta, bazo sala ba plein, bazo kotsa mbongo, ils ont faire vivre bango. Naza sir même au basi ya kitoko ba ko boya bango te puisque baza ba vedette. Ba longoli kaka complexe na mitu. Sikoyo yo oza vraiment mobimba boyene tingai. Ovandi na yo olingo sale la beauté na yo, olingo sale la compilance na yo, olingo sale la bilamba na yo, ovandi karabongo musalo olingi te, olingi osenga kakaka. Oza bien, oza vraiment normal. Okoko kendo lukambongo, okoko créer loko, kokiko sala loko boy. Mais pour na yo, au préféré, il faut obandaka na yo ka ko bengaka, ko sengaka, ko lelelaka, ko lelaka. Bango so ibatala ki ndenge bazali so bakotaki na complexe ya bon moto na bango bakoy même koza na idée wana te mais vous remarquez que baza ko se réjouir et bazo sala bazo kotsambo et moi j'aime ça ngana lingaka mutu oyo azalaka motivé mutu oyo na ye moko akoki kola zola mukazo penser de créer de faire quelque chose. Les conseils des sages.